Bonjour, bonsoir, abonnez nous sur la personnalité TV. Est-ce que vous avez vu nos canaux, la personnalité TV, TV za radio, TV za bilili à travers humble servant Sabino Doli à Kambi. Le lot Doli à Kambi, aïe, le lot la Sabino Dolenge, artiste, comédien Nabino Obolinga, Mingi Oyo, Asala na troupe théâtrale, ya Papa Ngalufalo, ya Ngalufar Oyeba na Kombo, ya Prince du Rire, artiste Nabino Moneno Bolinga Mingi, Mama Poso Oyo asalaki accident to eba accident we samaki ndenge nini pe azolande ya ba traitement na ye Mama Doris Lema la personnalité babi fumu na glace passe aux abambote belé. Bonjour Mama Poso. Bonjour maman. Ba fan non nyonso ba moni photo na réseaux sociaux au sala accident ba moni poto lokolo ba lingi ba yeba qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Zako tambola. Usika pete ka pembeni na biso nazotambola. Nendo tika baninga ba ekotala nga na tiki bango. Retour na nga nazozonga. Moto ngo soki ebimelaki wapi soki euti wapi ekobetana na ngai na koi na sali tono ntango na telemi. Bon wana nayeba ete na zoki na bandi na moni siko bato bazo bato siko mosusu bazosimba mitu mosusu bazolela baotalaka ngai. Mama moko alongoli foulard na ngai okanga na lokolo natala boye lokolo epanzani pe namona edo namona eka mokuwa eloko pembe na kati mokuwa ngabe nzambe pia kimia donc nazoka ibongo ota monene makasi. Sikoyo Mama Poso bando ozoki oza na hôpital to ozozwa traitement na ndako? Nazaki na hôpital 2 jours. Mbiongo bya condition ndenge ezalaka kaka na Kisasa oyo kovanda na hôpital esenga mbongo bakisi chaque jour. On a préféraki nde batraitaki ngai batongi nazongi ndako nakendaka kaka nazwi traitement nazongi nazwi traitement nazongi. Mama Poso message ni ozolancer na ba fan na yo parce que poto ezosenga olandela ngo na bakisi ezosenga vraiment olandela ngo traitement bien parce que ceux qui pensent ça bien te ko s'infecter message ni ko lancer na ba fan no nyonso ba sepelaka na otango jouaka na Prince du Rire message ni ozolancer na bango. Bon elo na osenga kaka biso tozala mbongo te théâtre biso tozwaka salaire na ngote zakaka bino ka ba bosunga biso na mo ba infra na bino eson ba kisi lokolo yango eza ko vimba tellement donc makasi bozo mona pota ebandi awa okutu mai oyo fo ba arrêter yango eza boye ti boye nyonso tout pota mo lokolo nde eza nazotambola te na vandi kaka boye donc na vanda boye banda tongo ti butu na vandi kaka nazosenga bakisi na bakisi omona pe na oyoka na nga bien donc nazosenga kaka boye dengai so bosungi nga esa bien makasi. Mama Poso azosenga ka lisungi na bino parce que azalaka bonne santé azalaka na pona ko sepelisa bino. Est-ce que Mama Poso question mo yelinga curiosité banda ozwi accident oyo ba collègue na nini o ba ekotala yo? Baloba kutu eza te bayaka air nyonso tu bazawa naza na bango bayaka neti lo bayaki ebele pena makasi ata baza na bango na makoki te mais présence na bango esalanga mwa bien mwa kosolola na baososanga mwa koseka wana esala bien ke vandi boye yo moko bato baya te c'est pas bon mpona bacamarade na nga pas de problème bandeko nyonso to ya théâtre bazoya vraiment. Ok Mama Poso aza vraiment na posa ya lisungi balobi aimons nous vivants tant que toza na bomo inde ngonga ya kosunga yango so mutu aza lisu na pema te atoyi kopesa ba milliard eza lisu na importance te batamitema malamu lokola Gisèle Tati balobi mère double musenzi na Versace na kati ya London City nayebi ozada mutema malamu nayebi nde ozolanda émission oyo ozosepela vraiment na ndenge osepelaka vraiment na artiste comédienne na yo Mama Poso nayebi déjà place oza motema J Chloina déjà nayebi déjà osala quelque chose na bosante un bisi bazabakana balobi motema ya mon général John
Kimbabu place aux abambote beye babi yo ndoza mama sociale toujours continuer kaka mama poso na ngina yeba lisusu est-ce que déjà banda au sala accident président Galfar a yé déjà kotala auto abengi ka par téléphone Moi za papa ye mo pe santé dérangeant qui est avant que tu na sala accident mais à chaque fois téléphone ezangaka te olamuki ndenge nini sikoyo oza ndenge nini mais nayebi ke soki ako malamu akoya mais abengaka chaque jour pas une évolution. Donc président Galfar aza papa ya papa poso aza papa ya papa ya mama poso chaque jour abengaka na ye chaque jour abengaka parce que yepe santé et dérangeant qui bozomona déjà bolingo eza mama poso andimi ke na ngambu na bango artiste comédien bolingo ezali sikoyo mama poso pota oyo préféré koyo ozwaka traitement na ndako soki mutu moko andima soutenir yo okevanda na hôpital po na ndako boye e consommer parce que ozofuta mbongo ndenge bazotubela batonga nde baopesa baantibiotique mpona nini te moto anga asala grâce bongo ke azoba séjour hôpital batraitement makambo nyonso to aboya te nondima. ok mama poso aza wana azozela kaka lisungi na bino ekosala artiste na bino bien lisungi na bino ekosala ke artiste na bino azonga lisusu makasi parce que boza lisusu na posa azala toujours na scène ajouer lolenge ajouaka mama poso soki vraiment oyoki lisusu bien est ce que okozongela théâtre lisusu bongo na tika wana eza donc vi na ngai eza yango nakotika yango te ya mosala na nga te ya mosala na nga so nakomi bien nakocontinue kaka bongo place na nga baremplaceaka motu te nakocontinue kaka maaposo bakocontinue mais bafani na omo batunenga balobi nayebisa o maaposo pourquoi pas bamonaka o na banzonzingi oza mingi kaka na prince du rire na banzonzingi pourquoi pas ozalaka mpe wana mpona kopreste parce que déjà osali 22 ans na monde ya théâtre oza vraiment ancienne na monde ya théâtre bayaka te so baye na osala bango baye te ngai na oyeba ndenge nini bango nde soki baye vers ngai ale ngai mpe nasali lokola bango bayaka te ngai mpe na oyeba te donc na sens wana poso tomoni vraiment lokolo eza vraiment ya kovimba po ntango tolingi toyeba ekoti combien de pince parce que tozomona ntina loboko tomoni yo mpo komi na babeki okoko explike vraiment ndenge vraiment basalelaki yo ndenge bakende na hôpital ndenge docteur alobaki ndenge mpe bapince combien ekoti na kati ya pota lokolo tellement epanzanaki en désordre nakweyaki te eloko wana babi nini ya pine ya moto nde moto ebetai nga makasi ko wana ndenge epanzai boye batonga ngai esalaki 2 heures dita bazotonga kaka si docteur eumeni makasi boye baepingle totongi ngabi yebisanga botongi na combien d'épingle ngabi parce que oza à l'aise ngabi naza très à l'aise vraiment lobaka po eza nzoto nanga mpo nayeba nyonso nayebisinga totio 225 épingle bon nasa sikoyo nini nayebi te donc ezalaki nde liwa nzambe kaka moto aépargne yango mpona nabonya olala te mpona donc nazwaka bakisa badouleur baantibiotique dozomona maboko ekomi na banini donc nazozwa bakisi ntongo ebele na mbala moko ntongo poka esengaka mbongo esengaka donc par jour mbongo ezobima okozala na ide te nasalaka te naa na matricule mpe te ke o fonctionnaire ya l'état nasalaka nde théâtre biso tofutamaka te kame bato soki bato baedenga esanga bien vraiment makasi esunganga mpo lobi bomonanga susu sur scène na continue mosala na ngai mpo madondeya kwa na koti ndako na vanzi kolia kutu toloba te mpo apeti esekima douleur eleki biloko olia c'est rien kisi nde na nzoto surtout kisi elo na olelaka yango wana kisi vraiment mama poso azolelaka kisi bafani nyonso bozolanda émission na bino à travers la personnalité TV mama poso aza na posa lisungi na bino ekosala bien RDC artiste da toyebi ke yo osungaka na yo déjà Hercule banvoa tu balobi na balati te kuna à London City yo mpe déjà ozala na yo da motema malamu
tala artiste comédien na bino asepelisa bino akweli likambo parce que likambo nyonso asepela na likambo te soki ezwi moninga ezosenga ngongo yango totalisa mama poso bolingo na biso mama poso sikoyo nalingi nayeba mama poso théâtre nini oyo osala vraiment oyo esalaka mama poso ayebana nasala ebele nasala bathéâtre ebele nasala Mondimi Parisien refoulé Binzambi Nzambi Kokolokuli Suka na bokilo eze ebele ce genre de compter donc eleki nasala ebele on a reçu vraiment parce que bato be balingaka Parisien refoulé okosala biso ata moi eloko moi mokina yebi kozobela na yo ataka liloba moko loba o bafani nao basepela faut se rappeler pour la place bazali bayoka vraiment que Parisien refoulé ngam nazalaki victime Parisien awuti poto ayenga nazobokola ye nazokende koyiba biloko ya papa nanga pe asonama uta okufa nzakuponda nazokende kosoki na bapesi nga mbongo biloko nazoke pesa mobali nzoka azotala na ye tabe ngam nazalaki victime bomoni déjà expliqué bino ndenge ajouelaki na Parisien refoulé nayebi ke sepelisi bato ebele batali biso Julie Wata balobi mwasi kitoko kuna à London City place oza bambote ebele na bosani mpe te le jeune papa lui asepeli vraiment koyoka histoire ndenge mama poso abeti ndenge ajouaki na le Parisien refoulé mama poso souvenir ni ya malamu ozala nango na théâtre nde ovandi botali vraiment oui souvenir nanga moko na zana on a théâtre bien so vandi zarani question na kisasa o ba souvenir c'est quand tu as na kapasi souvenir ezaka ke un peu to zimbongo te na misala on souvenir ezaka ke na ebana bato belé neti na beli boye siko na omona neti yo kosala émission po bandeko bamona pasi na ngai ba souvenir na ngaka yango wana sikoyo mauvais souvenir na yo na musala o eza ndenge nini eza mauvais souvenir na musala o eza nini mauvais souvenir so vandi vraiment o vamba na musala na sala vraiment souvenir na nga mabe yango mauvais souvenir na nga na monaka ba misalo biso sala ya makasi wana po première mwana mwasi a joué chez Gizaki ngai mitango tovandi boto otala bandeko na biso ya mboka mosusu ba nigérien otala mwana moko bazali moke abandi théâtre abandi bafilme na bango papa akomi milliardaire mais biso tozaka nde toza tomata te tochange te kaka dokoma loka kobeta bato benga ba matolo kaka kosenga po to vivre nde siko souvenir pene ya mabende na mona kande yango wana toza négliger na nyonso to to négliger bao babandi lobi na 22 ans wana na 22 ans ngana sali so na nigérienne na ndeni mais naza nde na aboite mais siko tala na beli na osenga aide so nazala bambongo na nga na osenga aide ndeke kaka na mitiki kaka na hôpital bandi kototenga ti bato bayoki kaka kende na poso abelaki me nga mona azobimisa nyonso mais biso c'est pas le cas le mauvais souvenir na nga ndeka yango wana balandi nyonso ya personnalité TV mama poso baoyo nyonso balandi yo baoyo nyonso bazala poso kosunga yo kopesa numéro ya contact nde bakoki kobengela yo mpo basunga yo na likambo ekomeli bon numéro ya contact place moto akufaka bato mosusu bazoya baza mpe koyiba ntango nasalaki accident bayiba nga telefone na numéro na nga contact eza na WhatsApp ekendaki napesaki collègue moko so tosalaka na endaki esalelanga sim blanche nazala nango na naluka ata mo eloko moko mwani mobo natya kaka mpo nazala na contact me na ozwango eza 097 19 34 620 097 19 34 620 mais oyo nasimi na maboko eza nango kaka ya bapel normal kaka boye ezali 090 33 59 210 090 33 59 210 ndio wana so benga kamba mona yambi
wana nde nakozanga ntango mosusu na po kwa. Merci boyoki déjà ndenge mama poso apesi bino numéro contact na ye boyoki ke ndenge aza boye aza vraiment na posa ya lisungi na bino nayebi ke boza mitema malamu bisika nyonso bolandi biso boza bato moko oyo boyebi kosunga boza bato bolandaka baartiste comédien na bino so baza na likambo vraiment botiaka bango maboko na bosani te Christian Bokwala l'homme prudent place oza bambote ebele napesi mpe merci na ingénieur oyo azosalaka nabima bien na bandako na bino oyo azosalaka image ezala clair na bandako na bino ingénieur Métine Tima place aza bambote ebele babi mosala malamu nde ezomonana on ne change pas l'équipe qui gagne na bosani pete lisusu bato nyonso balanda biso partout dans le monde bosabone massivement na la personnalité TV na la personnalité TV jamais borata Mama Doris Lema la personnalité babi toujours pile très proche na bino na ba conseil na bino na ko super makasi tout le monde na prochain numéro.